c'est une photo na mbwa ate na okata te ta bato est bazaka munoko hein et pas na bino kuna bazo violer basi yo kuto koza ndengo sande koza la maman no ba viola qui est pour botama mais tu viens parler là sur la place bato est vraiment pourquoi ça va ndokité hein. Guerre et pas la bidon les aussi la tête, mais vous êtes les premiers à l'ouvrir. Vous ouvrez et vos fesses et vos bouches nyamambu angouaku. Trésor Emmanuel Mwenimali, talamuku c'est le quoi le nia suka. C'est un attaque longine ya mutongo azo finga ngai. Trésor Emmanuel Mwenimali, mbwali dobi. Ta oyo. Ose longi mabe unzambe na nini poza muto alamuka ite longi mabe nyama kutu baza tuksemi katala yi oza elongi mabe villageois tala et puis nzambe na sala ka peinture donc oza no musufa donc na ko engager peyo na futi peyo mais oza munoko mbwa mwana nyama imbécile. Yo trésor mwenye mali yo na kola te sanke na finga bino stu na silisa bio na pas joint. Yo trésor Emmanuel mwenye mali muto este mbua et pas na bino boza na guerre bazo violer bato. Omoni bino yango na boza mitu edoka parce ba mama na bino ba viola bango bino moko coronavirus bino moko viol bino moko ebola bino moko ba def na lu bino finalement boss bakoya kubete la rapport à chambre na apela katanga o monique na fingi ekotie ake déposer plainte na aéroport na DGM bakanga na DGM je suis encore au katanga mbwa nyama imbécile. Encore bato est bazami no komoko d'abord bozami kuse bozami longi mabe. Bon, Bénédicte Papé dit voilà. Kini, bonjour ba politicien Congo, bonjour Bandego Nangai. Bonjour grand frère Zakari Bababaswe. En fait, Nalingara Zakari Bababaswe mingi. Vraiment, j'ai beaucoup d'estime et de considération pour lui. Pour deux raisons. Yaliboso, il est de père et de mère. Yami Bale, il est l'un des notables à Kinshasa. Obalongola biso babola soniko. Mais je suis très déçu par sa communication d'hier. Je suis très déçu et très touché. Kini Emeline Dundu. Grand frère, j'ai trois questions à te poser. Yaliboso. Pour toi, Bandundu Baba Nani Baba Tute Baza Baba Raso Yopo na Yoe Kontarate Baza Bato Yopo na Yoe Lobelio Lorote Yami Balé, je n'ai pas vu un politicien Ndundu parmi Baoba défiler lobby. Baoba Basala qui marche lobby. Donc pour toi, tu traites un politicien de Ndundu. Pendant que Bisoto Bunda, pour Bana Batika Kobenga. Batika ko identifier bandeko na bango par la couleur de la peau. Voilà un des notables qui le fait. Et il est fait, il est soutenu par des gens. Troisième, grand frère Zakari, ne penses-tu pas que Bandundu pe baba congolais? Yo ebite ke na kini pe na Bandundu. Soki boko zo vidéo o botindela ye à répondre nga au moins. Na ebika ebine ngate na ngelote. Mais au moins, je suis l'un des leaders à Bandundu. Et je ne permettrai pas que pour des raisons politiciennes et politiques, que quelqu'un s'apprenne à un autre par sa couleur de la peau. Vieux, tout solo la non andenga bakuna pour nos Bandundu babana. Merci. Voilà. Amis téléspectateurs de Am TV, Mbote. Na bandeko nyonso balingakanga o balingakanga motema. Na pesi bino merci pour la fidélité et confiance. Mais awa na lingi pe na ebisa na bandeko nyonso bakolanda biso boko limbisa. Na ebi ke bato ebele bakoloba mama bibi pona nini otieli biso video ya mwana mwasi wana kotanga ba makambo nyonso na kombo nango. Oui, je comprends et je vous comprends. Je sais que eza na bandeko bakoloba mama bibi esali biso pasi. Oui. Je vous comprends et il faut me comprendre. Pourquoi na koloba yango? Na koloba yango parce que
Ce qui est là na niveau à coacher la bino vidéo, c'est parce que nalingi bota la batoni ni ba ko soutenir Félix Tshisekedi pour que moi qui dit ça déjà mes thèmes. Moi si oyo aloba pouvoir na biso baluba moto akanga été. Moi si oyo ami bengaka journaliste ba considéraka ye na pouvoir ya Félix Tshisekedi te mokolo ya lelo. A voyager kana Félix Tshisekedi. Partout bisika Félix Tshisekedi akendaka bazora ye ba tie na saki ba memie ba keina. Cette femme bakanga ye jamais. Pas plus tard que quelques jours, baswana qui entre bango na moto moko conseiller à Félix Tshisekedi ne wana bauta ki ko sala nini bakenda ki ko kende na justice na nenga akima Kinshasa. Cette femme na lingi na ebisabino bandeko nanga baluba lelo sko na ye nga pe na koloba loko amuluba baluba nyonso o bokomona candidature ya mwana mwasi oyo lokola député national ya Kasai soki bo voter ye c'est que bo abambwa boko excuser nga parce que auti ko finga bato bambwa muluba nyonso azana posa bongisa Kasai akolekana par mwana mwasi ote. Et cette femme, tant qu'on l'a retalisa ki azali mwasi azali bazali ko considérer na kati ya UDPS bato mosu bakoloba na kolinga ko exagérer. Elle est là. Na gauche ndeko Peter Kazadi na ndenge nga na Vandeli, na droite ndeko Kabuya. Bomoni bango et au milieu c'est la femme en question. Il y a une autre photo d'elle. On a tiré la bino. Il y a na Félix Tshisekedi. Bokomona pe. Donc il dit que le pouvoir considère les gens comme ça. Comme cette femme. Elle est considérée par le pouvoir. Elle arrive même à donner des ordres dans le pouvoir actuel. Dans la vidéo, moko ya ndeko Patrick Mouyaya. Ndeko Patrick Mouyaya lobby, journaliste azali moto yo, ayaka ko soutenir en fait ba politique était, après sa opinion na yete. Nathalie bandeko nanga ba journaliste ba vanda ki na plateau. Nathalie vidéo wana ta plus de 5 fois. Na lobby car bon. Il y a des moments comme ça. Ngana jugement nanga mosusu esuka na commentaire, il y a des moments comme ça. Là, je vous cherche la photo de cette dame avec Félix Tshisekedi. Je ne retrouve pas. Nakati ya machine nanga oyo. Mais na kolukana senga yango pour que batinde langa bomona. Cette femme considérée par ses pouvoirs. Voilà, photo yango wana. Ngana var. Nazalaka var. Difficilement nazanga photo. Voilà. La photo est là. De cette femme avec Félix Tshisekedi. Cette femme a ça même ba promotion ya ba sexe. Une femme très immorale. Babenga kaye journaliste te mokolo ya lelo. Alongola kabilamba na internet atiki motaka. Moto nyonso akotala ye. Babeteli maboko balobi azo soutenir béton, toujours béton. Yazali journaliste professionnel selon UDPS. Parce que atiki la rabango motaka la libanda. Parce que azalaka na bango bisika nyonso bakendaka à côté les maako solola Belgique mobimba tope Kinshasa mobimba UDPS mobimba bayebiye pekati na ye. Azali professionnel selon UDPS. Cette femme est allée plus loin. Akenda na kofinga ndeko Delice Sanga. Na plateau ya ndeko Christian Bosebe, s'il vous plaît. Je pense que ça va congolais va comprendre, va yo quand même comme na plateau ya Christian Bosebe, cette femme a insulté Delice Sanga. Patalici alobi nous les loups nous sommes dictateurs. Babeteli maboko parce qu'azokumisa Félix Tshisekedi et je vois un Mouyaya arrive sur un plateau de télévision en train de faire une leçon de morale. Nabandeko ba journaliste ba professionnel ou ba congolais ba lingi.
Mouyaya était avec Kabila hier. Il a connu le journaliste engagé. Mouyaya condamna jamais. Aujourd'hui, Mouyaya avec Félix et Tshisekedi, Mouyaya veut nous faire comprendre que les journalistes on est essayé de faire attention. Non, tu as vu nos vidéos, hein? Bolanda. Beaucoup excusez ma propos à cette femme parce que je ne suis pas une femme. Oh, naïa kanaba propos ya ndingo na télévision. Mais ce qui n'a kotia yango, toutes mes excuses bande konanga parce que il ne peut se soukisi biso motema. Il ne peut se silisi biso makasi. Il ne peut se bungisi biso mayele. Il ne peut se bimisi biso cerveau et bimisi biso motema libanda. Il ne peut se komisi biso ba haineux na ba haineuse. Voilà. Il ne peut se transformer en fait mitema na biso par leur comportement au pouvoir, par leur attitude face aux Congolais, par leur attitude face aux journalistes et au journalisme. Okomona mutu lobi na tango ya Kabila abandaki komi benga journaliste lelo akomi militant babeteli maboko oh parce que azana Félix et tu sais que non nous ne pouvons plus accepter ça et sengeli to mema une pes na ndenge ba komemela biso tango la landi ndeko Mouyaya na oki pasi na motema surtout patience o bandeko bazaki na na plateau ya koyoka Mouyaya koloba jusqu'à la fin. Mouyaya oyo mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi atekami mabeli banda mboka na lolenge nyonso na lakisaki bino cette petite vidéo. Des gens sont en train de mourir à l'Est, bon, ça ne semble pas trop les émouvoir. Si le président propriétaire du pays lui-même n'est pas ému, je ne sais pas pourquoi les autres présidents s'émouvraient de ce qui se passe dans l'Est du Congo. Sinon, Monsieur le Président, Boyoki? je veux vous dire... Avant l'article la bino ndeko boyoka ndenge ni akoluba. Ndeko Zakari Bababaswe. Lelo akozwa audace. Ya kotelema ko réagir contre les opposants. Ndeko Zakari Bababaswe, il y a des vidéos. Oh, Zakari Bababaswe akeya akobele la Moïse Katumbi, Mokonzi, Moïse Katumbi, journaliste à l'époque. Bandeko nanga, bolingi tolo bana monoko nini pour que vous compreniez. Quel journaliste oya kumisaka Félix Tshisekedi a condamné ma propos ya Kabuya? Cette fois-ci, si quelqu'un ose s'amuser de cette manière, tous les combattants de l'UDPS ces jours-là vont porter les armes pour défendre. Quel journaliste oya kumisaka Félix Tshisekedi a condamné même ma propos ya Kabuya oya lobby ya? Aucun. Aucun, je dis bien. Bolingi boya koyebisa biso que Kabuya a le droit et d'autres Congolais n'ont pas le droit. Ceux qui ont commenté Balobi, c'est quel genre de journaliste? Et Mouyaya, oya ko ça même Félix Tshisekedi. Oyo lelo azoko jouer rôle ya kokomisa UNPC 2. Azolinga ko dédoubler UNPC pour na ba intérêt na ye. Ndeko Mouyaya avandisi ba journaliste mi sato oyo ba na intelligence tango bosuko lekaye. Ndeko Mouyaya avandisi bango akosala bango leçon ya morale. Même si vous avez des opinions politiques, s'abstenir de les étaler, quel cas aller dans les partis politiques, porter les chemises. Les journalistes devraient, même si vous avez des opinions politiques, s'abstenir de les étaler. Auquel cas aller dans les partis politiques, porter les chemises de vos leaders respectifs et quitter le métier. Parce qu'en restant dans les métiers, vous amenez le poison qui va entacher votre objectivité. Ceux qui vous consomment, c'est pas nous, les politiques qui sommes avec vous sur le plateau, c'est les peuples. Dans le peuple, il y a toujours une majorité silencieuse qui fait la différence le plus souvent. Et donc, il est important que ces rappels puissent être faits. Les journalistes devraient, même si vous avez des opinions politiques, s'abstenir de les étaler. Auquel cas aller dans les partis politiques, porter les chemises de vos leaders respectifs et quitter le métier. Parce qu'en restant dans les métiers, vous amenez le poison qui va entacher votre objectivité. Ceux qui vous consomment, c'est pas nous, les politiques qui sommes avec vous sur le plateau, c'est les peuples. Dans le peuple, il y a toujours une majorité silencieuse
qui fait la différence le plus souvent. Et donc, il est important que ces rappels puissent être faits. Les journalistes... Voilà. Bolandi Ndeko Mouyaya. Ndeko Mouyaya kosa la leçon de morale na Ndeko Lokola Paulette Kimuntu. A kosa la leçon de morale na Motolokola Peter Etiani, na Motolokola Flavien Kouswani, Flavien Roussaki. Boko mona bino moko. Aujourd'hui, en fait, balingi batali sabiso que les journalistes au basali ko soutenir Félix Tshisekedi peuvent se faire de militants de Félix Tshisekedi, peuvent se faire de militants de Félix Tshisekedi, babeteli bango maboko parce que basali ko soutenir Félix Tshisekedi, mais ce qui bino na part na bino botali si attitude au biso misusu to kotali salelo, balobi bino bozali ba professionnel était. Mais esengolanga ezali que moto soki okoloba na ba commentaire na yo esengeli ozonga kasima otali na ba journaliste nyonso lelo Ndeko Mouyaya kolinga museler en fait la presse na sens ya ko utiliser ka ndenge ba ko utiliser Ndeko Bosembe pour na ko étouffer en fait la presse lelo Ndeko na biso France lui France Kuzekisa bino nyonso bomonaki na etando eke ayokisi Soni Patrick Mouyaya ayokisi Vital Kamerhe Soni. Question na ye ba répondre yango difficilement. Atia bango mal à l'aise sur un plateau. Au présentateur Ndeko Mouyaya yemoko. Bomona yango ndenge nini c'est pas ça. Et lelo na part na bango ba komi koluka kozonga sima pona kotala soki tozo bengisa ba journaliste balobaka vérité. Na TV ndenge tozalaka en direct bongo ezali kosala Soni pona biso. Et sekeli to banda ko bengisa ka bato na biso. Ne ba kolinga ko restreindre en fait espace médiatique. Pour la part na bango ba congolais ba koki ko banda kolinga ko assister te na ba émission to pe na ba makambo nyonso opposition eza ko sala na nzela ya ba etando eke ya bato ba pesa kaliloba na opposition. Ndeko lui France a limita Ndeko Vital Kamerhe na plateau. A quoi ça Ndeko Zakari Bababaswe. A limita même Ndeko Patrick Mouyaya. Ils n'ont pas pu répondre. Ba comment na niveau ya question de quoi tunaka et pesa bango motema ki fianfita. Et de l'autre côté, bon solo na tribalisme. Et si bon moni ale kana télévision un jour pour condamner tout ce qui se passe de l'autre côté de l'UDPS. Et si bon moni un jour a condamné makambo nyonso Zakari Bababaswe alobaka. Félicitations aux Congolais pour vous comme comprendre. Voilà aujourd'hui ce qu'il est là. Mango boazate ndenga za na Londres lobi kuna to komona ko yamba tango sumanike lobi kuna to komona tango so ko yamba papa mukuna tango so lobi kuna ko yamba nani azala kalisusu na ba invité te bato nyonso ba yi politique nyonso ba kima plateau na ye pour ba ko comprendre que non seulement azali agent ya ANR non seulement azali moto batia ki pona komeka ko kangisa ka bandeko ba journaliste azali pe moto batia ki pona komeka ko faire glisser en fait les politiciens sur son plateau. Bandeko politicien ba ko comprendre yango na part na bango ba kei siko na niveau ya ko sala nini ko humilier ye à travers son plateau. Et si bon moni ye ba kene na ko condamner na c'est ça. Et si bon moni ba kene na ko inviter na c'est ça ba sala ka théâtre de chez nous après l'émission ya Bourron Pela bon moni eska ba kene na ko condamner entre une personne o akolo ba vérité à makambo e koleka na mboka na tribalisme o Félix Tshisekedi yake ko imposer na congolais na moto ya lekisi libido ya chef de l'état na plateau ya télévision na ba kotalisa biso ke na bango baliaka bamelaka basekaka ça se passe comme ça chez nous. C'est comme ça que ça se passe chez nous. Biso tozalaka na ye azana club na biso tokoki ko arrêter parce que les loups ne se mangent pas entre eux. Et Ndeko Mouyaya akoyi en fait kotalisa biso ke non moto akoki ko pesa opinion na été. Bosembe tout en étant journaliste aleki na télévision à lobby jamais motokoki kozala naître moto esengeli azala chaud ou azala froid soki moto akomi kozala naître c'est kaza moto te Bosembe azala ki journaliste akoleka netando eke ako commenter chaque jour sur ce qui s'est passé au pays na ko commenter pour Félix Tshisekedi
botalisa biso esika balatisa ye casquette wana ya kolobaki azali akenda déjà na UDPS pota kende kozwa carte na ye ndeko muyaya revenez quand même na kati ya yo moko na intelligence ata ya mokie o nzamba apesa yo. Le pouvoir de Félix Tshisekedi va passer, mais lobby okotikala nani devant les Congolais. Mouyaya nous parle à lobby non et sengeli bozonga na kati na bino soki oza moto Mouyaya zalaki na CBS. Laissez-moi vous dire. Mouyaya na CBS azali na kati ya parti ya papa le nom m'échappe. Papa Gizenga na palu. Nandeko muzitu. Esika akendaka komona mwana ya ndeko muzitu beaucoup excusez nga wana eza vie privée na ye. Mais ndeko Mouyaya est passé par le parti de papa Gizenga. Quand il nous parle aujourd'hui, na likambo etali ba parti politique. Ndeko même oyo ka moko boko benga les journalistes tribalistes oyo bo solo na tribalisme. Bon mona vidéo na ye, je dois encore chercher cette vidéo. Akoloba liboso ya parti makambo biso misusu to salate. Cette même femme on a la kisibino. Tomoni na ba photo, ba chapeau, ya PPRD. S'il vous plaît, vous parlez de quoi? Ce n'est pas parce que vous passez des interviews en français à la télé que vous dépassez tout le Congolais, que vous dépassez tous les journalistes. Vous êtes un super journaliste. Vous n'êtes pas arrivé dans votre poste-là de communicateur tout en étant journaliste, non. Au commis, on a parce que vous allez politicien. Vous nous donnez des conseils comme si Potoko Maloko Ayo, yo les cas qui n'a parti politique était. Monsieur Mouyaya, vous n'allez pas intimider les Congolais. Je suis aujourd'hui fier de moi de savoir que na leki na kati ya bayi politique, na sali ba interview na bayi politique, na yoki bayi politique et na comprendre le jeu des politiciens congolais. Les politiciens congolais ne sont là que pour faire dormir les Congolais. Nous connaissons votre jeu, nous connaissons vos jeux. Les Congolais n'a pas naïe à comprendre que non, il y a eu des Congolais oyo bazalaki penza wana pona Congo, mais il y a aussi des Congolais au bazaki wana ka pona kokosa ba Congolais, c'est vous les Mouyaya. Ozalaki na PPRD. Comment on sala pour que comment ministre ya Félix Tshisekedi. Vous n'avez pas de leçons ya kopesa na ba Congolais. Monsieur Mouyaya s'est fait passer dans un débat avec monsieur Hervé Diakese. Merci beaucoup. On a Olivier Kamita tout sur RFI. J'ai pété mes 45 minutes pour suivre cette interview. Mouyaya, vous êtes nul. Laissez-moi vous le dire. Vous n'avez pas de conseils. Vous n'êtes pas un Congolais spécial. Vous n'êtes pas un Congolais super Congolais, non. C'est juste que nous avons les Congolais qui ne suivent plus les informations peut-être comme avant, ou qui suivent maintenant les informations aujourd'hui, peut-être à la lettre, plus que lobby, et tant on sous makambo moso lobaka, bazo ande temps ya Rolanda yote. Parce que ngaso ki natali, journaliste tribalo oh ya bosolo na tribalisme. Liboso ya UDPS alobi Kabila za niei sur le plateau. Balobi Kabila za niei. Namona esika justice congolaise ekende na ko condamner banguta. Namona esika batalisa outrage te. Namona esika batalisa outrage te à l'époque ya papa Kabila. Ou à l'époque au papa Etienne Tshisekedi azalaki ni bosolo na tribalisme. Vu leur déclaration d'hier, ni Mouyaya, vous n'avez pas de conseils à donner aux Congolais. Merci beaucoup Nandeko Peter Tchiani pour le professionnalisme na bango. Flavien Roussaki, Ndeko Nabiso, Paulette Kimutu pour la patience. Parce que moi tout de suite on allait faire un échange, il y a débat. Tout le monde qui t'en là vraiment échange, tout le monde qui t'en là un débat. C'est ce que j'allais dire. On allait passer d'une émission à un débat. Vous posez des questions du tic au tac à travers cette émission comme ça, on met qu'à pour répondre. Non, 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 non. Ndeko na biso oyo azali patron ya média. Ndeko oyo Zakari Bababasu. Aujourd'hui ba kometela maboko akolo baba n'importe quoi.
Mais bazo betele maboko parce que Azalina Félix et Tshisekedi. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Il y a des gens que vous pouvez conseiller, il y a des gens que vous pouvez recadrer et il y a des gens libres. Et c'est des choses comme ça. Et qu'on ça les mana médias, et qu'on ça les mana partis politiques, et qu'on ça les mana katia yambo cannabiso. Oh bato mosusu to mosu batangi sa makila na bango pona Congo ba souhaiter jamais makamba boye salema. Ndeko muyaya. Et un journaliste autant mosusu lelo azali pena Félix et Tshisekedi a kokumisa Félix et Tshisekedi. Asala quand même commentaire moko nga na CP na nango. Parti politique, il faut de l'argent. Mobilisation signifie l'argent. Ça signifie l'argent. Fayulu ne donne pas l'argent. Hein. Fayulu ne donne pas l'argent. Oui. Ça, il faut le reconnaître. On l'a vu quand il est sorti. Il est sorti de l'église. C'était spontané aussi. Vrai, hein. Fayulu ne donne pas l'argent. Oui. Ça, c'est clair. Mais pour beaucoup de partis politiques aujourd'hui dans notre environnement, pour mobiliser, il faut de l'argent. Il faut de l'argent. Et moi, je pense que ce n'est pas une bonne politique, ce n'est pas un bon Donc, levier. le seul opposant sérieux, c'est Fayulu à Tshisekedi. C'est le seul. C'est le seul. Voilà. Boyoki, wana tango akokumisa na Félix et Tshisekedi dava ba sombai. Aloba Moïse Martin Fayulu apesaka a mobilisera na mbongo te. Aloba yango. Yango na bisaka bino que les écrits comment les écrits s'envolent. Mais les vidéos et les paroles, le don de vidéos reste. Ndeko Mouya yalinga intimider ba journaliste. Ngana elimino lelo var ya Mobutu. Quand il fut journaliste, aloba kanini, Bolanda. Les lecteurs sont d'accord avec moi. Je vais vous citer un cas. Oui. Il y a 3 mois, j'ai pris position sur un problème, n'est-ce pas, de salaire, sur le problème des salaires. Tous mes lecteurs étaient avec moi parce que j'ai trouvé que le salaire des ouvriers congolais était bas. Le lendemain, quand j'ai dit à mes lecteurs qu'il fallait aller doucement dans, comment dirais-je, dans les revendications, n'est-ce pas? Oui, il faut être prudent. Et ils ont trouvé, n'est-ce pas, que j'étais traître, n'est-ce pas, je trahissais la cause, n'est-ce pas, des Congolais. Le métier journaliste n'est pas tout pour, je vois. On va par là, n'est-ce pas, que le public vogue, enfin. Voilà. Comment dirais-je, dans les revendications. Asaki ko commenter et pour le Congo et pour la population et contre le pouvoir. Et ton apprécié Kango. De fois au monde en moto, au commenter boyalobi non, bongote, biso to lingé ça la bongote. Mais oyo ya bato ya Félix et Tshisekedi. Ceux qui ont commenté contre Bango, avis au comme ennemi na Bango. Ben oui, je préfère être votre ennemi, mais l'ami du Congo et des Congolais. Mobutu a fait ses travail. Il commentait contre son pays, na makambo eko marché malamote. Les loto no bana ine peske Congolais a koliate. Congolais a zole lanzala. Okomi ndoki, okomi moto mabe, yo lingaka fachite. Bokomi kosti a lien ya mosala ya batona. Lokola bolingi to kende na lolenge. Ya ba journaliste obino bolingi. Ya ba journaliste obino boko mona ke bango nde basala ka mosala malamu to kende na yango. Bomoni video to ebisi bino tango to ko condamner makambo ekoleka na mboka bolingi to lobate. Ndeko na biso oyo boko excuse nga ya albinos akei na ko condamner Zakari Bababaswe. A tout nier ma question. Boyoka ma question na ye. Peut-être Bolanda qui déjà vidéo. Kini, bonjour ba politicien Congo, bonjour Bandeko Nangai. Bonjour grand frère Zakari Bababaswe. En fait, Nalingara Zakari Bababaswe mingi, vraiment, j'ai beaucoup d'estime et de considération pour lui. Pour 2 raisons. Yaliboso, il est de père et de mère. Yami Balé, il est l'un des notables à Kinshasa. Mais je suis très déçu par sa communication d'hier. Je suis très déçu et très touché. Kini Emeline Dundu. Grand frère, j'ai 3 questions à te poser. Aliboso, pour toi, Bandundu Babanani, Baba Tute, Baza Barasso Yopo na Yue Kontarate, Baza Bato Yopo na Yue le Belio le Roté. Yami Balé, je n'ai pas vu un politicien Dundu parmi Baoba défiler l'opi.
ça qui marche lobby. Donc pour toi, tu traites un politicien de ndundu. Pendant que biso to bunda, po bana batika ko benga, batika ko identifier bandeko na bango par la couleur de la peau, voilà un des notables qui le fait. Et il est fait, il est soutenu par des gens. Troisième, grand frère Zakari, ne penses-tu pas que Bandundu pe ba congolais? Yo évité que na kini pe na Bandundu. Soki beaucoup de vidéos au botin de l'aïe à répondre nga au moins. Na ebika ebine ngate na ngelote. Mais au moins je suis l'un des leaders à Bandundu. Et je ne permettrai pas que pour des raisons politiciennes et politiques, que quelqu'un s'apprenne à un autre par sa couleur de la peau. Vieux, tout solo la non andenga bakuna pour nos bandundu babana. Merci. Bolandi boye bisanga siko bino moko. Tango bolandi ndeko a mobali. Est-ce que bwana sengwa koyoka makambo a lobby? Bwana sengwa koyoka makambo ndeko abimisi? Nani akoki ko sepela? Ba traiter ye lokola ndeko Zakari akolinga ko traiter bandeko na biso ba Congolais. Nani akoki ko accepter? Bino moko boye bisanga. Congolais nini akoki ko accepter? Mais ndeko Zakari bababaswe n'a jamais été inquiété. Ndeko Zakari n'a jamais été inquiété. Pourquoi? Parce qu'il y a Zalakana Félix et Tshisekedi, parce qu'il y a Zalakana maman Denise Nyakeru, Azali attaché. Bon, t'as siko bango moko, y a moi si on a Rotali Sabino attaché de presse, y a maman, y a papa, y a Mobali attaché de presse, y a maman. Y a moi si attaché à papa, Mobali attaché à maman. Bino moko sko boye bisanga. Quel respect! Congolais sengeli azala nango vis-à-vis ya pouvoir o ezali ko tombola ba anti-valeur ya lolenge o. Motomoko lobi nanga mama bibi, vous devez quand même protéger la vie privée. Ah bon? Oh, vie privée. Oh, moto ako finga ba Congolais na lolenge oyo. Eza vie privée. Po bande konanga, so na oloba ke esengeli to banda kotia makambo nyonso bazo loba na TV. Ezate pour na toza na posa tosa la promotion ya ba bêtise ba koloba. Mais c'est parce que to lingi Congolais moko na moko abanda ko comprendre que bato to tombola ki lobi lelo bazo tombola ba anti-valeur. Bazala ki pe ba mi ya ba anti-valeur mais biso nde to yeba kité. Cette femme a insulté nos femmes de l'Est. Ndeko na biso moko ya Est a fingama kaka na pouvoir à Félix Tshisekedi. Cette femme a insulté ma maman Est. A insulté même ndeko wana. Alors bitala garçon oyo. Dans mon sou maman na eba viola qui est pour qu'il abotama. Pona ya zolo bango na sengo nyonso. Une femme comme ça. Boroki ko comparer nanga pour dire qu'elle est plus professionnelle que moi. Vous vous trompez? Est-ce que vous vous respectez ou vous vous regardez vous-même? J'ai ma vie privée. Na regardant mo pour nanga. Mais ce qui n'a une vie privée nanga. Na yena mo na réseaux sociaux ça sous vie privée ta. Et ça li sous vie privée ta. Yango moni ba vanda kana par na bango bazo bouler en fait ba sala nini pour na ba humilier la femme. Bibi Kapinga. To lukato créer makambo boy pour que to humilier. Ils vont aller chercher des gens on n'a mona ni de près ni de loin. On a commis ça à même niveau que cette femme. Insulter Bibi Kapinga. Boloba nyonso bolingi likolo na ye. Pour me faire arriver à ce niveau-là. Et on la traite de journaliste professionnel. Yango on a ce qu'on a koya koebisa bino liloke. Pour na mabenga yo journaliste professionnel. Na pouvoir ya Félix Tshisekedi. Et sengeli oza le roi moi sûr. Et sengeli oza le roi Bosembe. Okumisara Félix chaque jour. Et sengeli oza le roi Zakari au perdre ba valeur nyonso. Pour na balo baka ke yo ozala. Mais na laxi bino vidéo moko à Zakari na émission précédente. Tant on a se retrouva quitté. Afinga ki bango non. Aloba kini baluba.
Posez-la. Là, il y a va. Tant qu'on a nous zakara, c'est que tout va quitter. Polini n'a beaucoup. Vous avez l'accent. Que vous l'équipe à Congo n'a qui danger. Que vous l'équipe à Swahili n'a qui danger. Que vous l'équipe à Ngala n'a qui danger. Hein? Balouba. Bolini ni bilo balouba oyo. Ça pour mes capacités. Boyoki? Tango ya se retrouver te a fingi balouba. Bakanga e. Ako tambola na Kinshasa lobi Fachibe. Balobi c'est un vrai professionnel. Alobi ndenge na sale la ka bangwana kuna. Wana ezalaka mukie bino sko na oyela bino professionnalisme yango. Et des gens comme ça. Biso to bimi na ndenge na biso. Des gens comme ça comme des Zakari. Assez exemple pour nanani. Moto zana immoralité na poche, na moto, na nzoto ako tambola nango ako lala nango ako lamuka nango. Boko beteli maboko. Une personne comme Zakari Bababasu. C'est là où on a en fait bande kolanga baluba, toza nul. Boto accepter. Parce que si tu as qui bateau, tu as moins responsabilité dans la moto. Et ça, tu dois accepter tes pouces en pembé na biso. Pour un respect à pouvoir. Mais les autres ont côté là, n'enga ko ebisa bino. Moto loko la bota là par exemple, likambo oya ndeko ya mwasi journaliste wana. Yeba comment inviter, il y a tribalisme, bosolo na tribalisme. Ndeko ya mwasi di chocho ce qui dit chocho soi-disant la femme mariée. Ah ben c'est vrai, quand vous avez un monsieur fatigué, c'est difficile à l'andela vraiment comme une femme mariée, parce qu'une femme mariée a dégagé rapé ba valeur. Mais ce qui moto a commis parce que c'est yemo comme moto a koya pour na ko fingisa o ezali mobali na ye, parce que moi si azali marié tant on va ko marié, c'est une femme avec de valeur a dégagé yango banda na ndako na etina libanda. Une femme qui insulte comme ça. Boko benga une femme mariée, tant wa fingaka mobali na ya zala wapi. Là on parle Congo hein. Tant wa ko finga souffrance ya ba maman est. Bon mona bo solo na tribalisme ta photo na mbwa atena okatate. Tabato est bazaka munoko hein. Et pas la bino kuna bazo violer basi yo kuto koza ndengo zande koza la maman no ba violer qui est bobota. Mais tu viens parler là sur la place bah toi est vraiment pourquoi ça va nous quitter hein. Guerre et pas la bino no les aussi la tête, mais vous êtes les premiers à l'ouvrir. Vous ouvrez et vos fesses et vos bouches nyamambu angouaku. Trésor Emmanuel Mwenyimali talamuku c'est le quoi le nya suka. Trésor Emmanuel Mwenyimali Mbwali Dobi ta oyo oze longi mabe onzambe na nini poza muto alamuka ite longi mabe nyama kutu baza tuksemi katala yi oza elongi mabe villageois tala et puis nzambe na sala ka peinture. Donc, osa no musufa, donc, na kwa engagé peyo, na futi peyo, mais osa munokombua, mwana nyama. Imbécile. Yo trésor Mwenyimali yo, na kola te sanke na finga bino stu, na sili sabio na pajwa. Yo trésor Emmanuel Mwenyimali, muto este mbua. Et pas la bino boza na guerre, bazo violer bato. Omoni bino. Yangwana boza mitu edoka parce que maman na bino ba viola bango bino moko coronavirus bino moko viol bino moko ebola bino moko ba def nalu bino finalement boss bakwa ko betela rapport à chambre na apela katanga o monique na fingi e kotier a que déposer plainte na aéroport na DGM bakanga na DGM je suis encore au katanga mbwa nyama imbécile. Encore bato est bazami no komoko d'abord bozami kouse bozami longi mabe. Voilà, une femme comme ça
Motomoko a kobenga na téléphone, maman Bibi, nous devons quand même respecter, c'est la femme. Une femme comme ça. Une femme comme ça. Il parle de la guerre. Comme si guerre en ezalaki na Rwanda, il y a ba Rwandais. Comme si guerre en ezalaki na Tanzanie. Comme si guerre en ezalaki donc, comme si nous les louba, to séparants en fait au Kabola, côté guerre Rwanda ezalaka na Est, ezalaka ya bisoté. Par nos langages, par nos déclarations, s'il vous plaît, Bokangaye. Na yoka moto moko ta benganga na téléphone comme vous le faites chaque jour, boli ko déranger na maman Bibi reste au milieu du village. Une femme comme ça, atikala déjà au milieu du village, bo sembe o azalelo na ses sacs, ayamba na plateau na e, asala ba déclaration ni pour le politicien. Bon, solo na tribalisme, ayambi et combien de fois? Toutes les personnes qui soutiennent Félix Tshisekedi, bango dans les bancs, et nous autres, autolobi non à Félix Tshisekedi, nous n'avons pas le droit. Bon, zonga na ba vidéo na bino ya kala. Boko comprendre où est Bibi Kapinga aujourd'hui. Retournez na ba vidéo na bino. Ce qui le loba beteli bino maboko, balobi bino c'est bon. C'est que biso lobi pe bako betela biso maboko. Ok? Et je pense que ça sera une bonne chose. Un albinos est maltraité aujourd'hui à travers les appellations Chokakabango. Baza mal vu par l'appellation Wanakaka. Bako bunda bana combat pour na koluka kolongola kombo wana. Kobenga bango ka congolais, ndekunanga congolais. Zakara l'équipe pour faire plaisir à Félix Tshisekedi, à Kobenga Moïse Katumbi Ndundu, comme si Ndundu est comme une insulte. Babetele maboko, Zakari, bababaswe. À quoi il ça même? Oh, comment on a sacrifié les journalistes na Enyonso. Pour y moko comme kaka militant ya Félix Tshisekedi. Mais à que ne postulé pour le compte de l'IDPS, ton dimae, à bimata na 10 voix. À kenda kana fimbu na Assemblée nationale, à souka na wapi. Asuka na wapi. Et si bon moni bon solo na tribalisme akei na ko dénoncer yango pour na koloba ndenge nini Zakara ko kiko benga moto moi politique ndundu bon moni boya ko tel ça veut dire que bango ba ko sala mosala bazali. Et nous autres nous allons rester là pour vous accepter. Je suis désolé. Bourgmestre Oyo n'ont pas le pouvoir. Bon, tribalisme. A dénoncer bourgmestre Oyo. Botou na bango bato balobaka. Oh, j'étais à journaliste d'investigation. Journaliste d'investigation. Botou na yé. Soki a kenda ko dénoncer bourgmestre Oyo. A kiti sa matériel na ya kei na kati ya commune ya Kalam. Pour na kokende ko dénoncer à ça là. Arrêtons avec de bêtises à la télé, s'il vous plaît. Vous passez pour condamner les autres dans des choses que vous faites vous-même pour le nom de Félix Tshisekedi. Moi, j'accepte de ne même pas toucher 5 € de Félix Tshisekedi. 5 $, 5 kwanza ou quoi. Maintenant, Zala. En dehors, il y a pouvoir, il y a Félix Tshisekedi. Jusqu'à la fin. Être louba ne veut pas dire être tribaliste et soutenir le pouvoir de Félix. Non, je ne suis pas d'accord. Parce que je ne suis pas d'accord, c'est que je ne soutiendrai jamais ce pouvoir de Félix Tshisekedi. Jamais. Et surtout que Tikalika a 5 mois, un président qui rêve encore. Na Chine, à ça la déclaration pour la rotale, le pouvoir naïe, c'est comme si ça pour continuer. Et c'est comme si tout comme la fin du mois, ça la directement rotation et tout. Il se croit déjà président pour l'année 2024. Nous allons voir ce qui va se passer. Et voilà. Tant que la condamnation. Juge Oyo. Il vient un mandat d'amener exécuté par le parquet des grandes instances de la Cournée, signé par le magistrat Basse, les APJ 12, dont les noms ne sont pas sur les mandats d'amener,
Il traite un juge de grande instance comme ça. C'est ça. Juge de grande instance. Il traite un juge de grande instance comme ça. Je vais saisir la chambre disciplinaire. Et je vais saisir le PG. C'est bon. Qu'est-ce qu'on peut passer? Nous en bureau. Voici ce que les petits APJ font à un juge de grande instance. Parce que les palais de justice de la Gombe, c'est la... Boyoki, palais de justice de la Gombe. Bomoni nenge basali juge, il y a grande instance, naba APJ. Police judiciaire. Boyoki bo solo na tribalisme. To bo sembe, to Patrick Mouyaya ko condamné yango. Rester dans des futilités du pouvoir de Félix Tshisekedi. Continuez de rêver. Nous resterons là pour dénoncer tout ce qui se passe dans ce pouvoir. Etant wekosi la tokozwa mbano na biso. Mbano o bino bokolinga bopesa biso. Congo eko permettre yango te. Congola ko permettre yango te. Même mbano ya malamu ezali tango pouvoir na bino ekosi la joie. Nde na moment wana bokoyeba te mwana mwasi azali na ba valeur, te mwana mobali azali na ba valeur, te mwana mobali azali na ba valeur. Félix Tshisekedi oya traitaki ancien président Mosusu d'un papier. Lelo soki ye batalisi balobi azali frappeur. Soki batalisi lelo balobi azali kombo Mosusu ni ngeleka frappeur. Ba kombo Mosu ekimi, eleki tellement ebele. Et communauté, outrage au chef de l'État. Outrage par rapport à quoi? Et vous voyez un Mouyaya arrive à la télé pour donner des conseils à dormir debout aux journalistes. Les lots boko zwa, tant ya robanda ko critiquer, ba yi politique nyonso bazali pemeni ya bazali na Félix Tshisekedi. Est-ce que vous avez la vidéo? On fait le combat pour la démocratie. Le destin du peuple congolais, c'est entre les mains congolais. Nous ne sommes que des lampes témoins en tant que leaders pour indiquer la voie à suivre. Le peuple gagnera parce que Dieu est avec nous. Personne ne sera contre nous. Pasi na biso. Pasi na biso, pasi na yo, pasi ya bana Congo, pasi na biso nyonso. Pasi na yo, pasi na ngai. Pasi na yo, pasi na ngai. Dikenga dietu wonso dikenga diabana ya Congo. Merci, merci, merci. Nzambe adolame. Bozomona. Et à quel moment nga fona bana ko critiquer moto po azali suna Félix Tshisekedi? Tant on va que Moïse Katumbi est étranger. Dans cette vidéo, à quel moment Moïse Katumbi a commencé congolais? Donc, ezali mosala ya IDPS. Si réellement Moïse Katumbi est étranger, donc mosala ya IDPS ezali ko pesa ka chance na ba étranger na kati ya mboka na biso. Ko pesa ka passe en or na ba étranger na kati ya mboka na biso. Ça vous accuse? Ça vous accuse? Et kozongi sabiso ti na niveau ya ndeko et kozongi sabiso ti na esika o Félix Tshisekedi akendai na kobete la Rwanda maboko et kozongi sabiso soki bobenga Rwanda notre frère, le frère de Félix Tshisekedi, le frère de l'IDPS et bongo Moïse Katumbi, bon préférez bobenga Rwanda votre frère oh na no gérate na mboka na biso que Moïse Katumbi o azala gouverneur na kati ya mboka na biso o ya kunda papa Etienne Tshisekedi o ya futa mbongo na ye na kati ya morgue pour na papa Etienne Tshisekedi. Revenez sur vos pieds là, vous êtes en dehors du chemin et le peuple congolais à comprendre bino déjà a kotikala na chemin wana te po ayebi déjà sika bozali. Nous allons avancer avec vous pour arriver place au bino boko mema biso. Je pense que les Congolais, nous sommes vraiment arrivés à la fin. Maintenant, si les satés sont pour autant que la bino conseil de Félix Tshisekedi na albinos mosusu. Oya tcheli Félix Tshisekedi même var. Et ça vidéo o sepeli singa. Na comprendre pena que Congolais a commis siko conscient. A commis ko faire comprendre, a commis ko landela siko ba vidéo ba ndeko likambo var. Et qu'aussi la tête mokolo Félix Tshisekedi a kolongwa na pouvoir. Même bato bakoya après Félix Tshisekedi to kozala na bino na var. Parce que to comprendre
que va interpellation et à conscience. Et interpellaka, ça va vous interpeller. Un Congolais conscient, un pro-Congo, a interpellé Félix Tshisekedi à travers cette vidéo. Voilà. Le président de la République, chef de l'État. Vous voyez ce que le Malien, un député malien pense de vous et de votre gouvernement. Suivez. Exactement, qu'est-ce qui se passe? C'est vrai que le président, comment vous l'avez... non, c'est pas Kagame. Tshisekedi, lui, il est à Kinshasa, il fait toujours les anniversaires, on voit des gens qui dansent, des gens sont en train de mourir à l'Est, bon, ça ne semble pas trop les émouvoir. Si le président propriétaire du pays lui-même n'est pas ému, je ne sais pas pourquoi les autres présidents s'émouvraient de ce qui se passe dans l'Est du Congo. Sinon, Monsieur le Président, je veux vous dire en âme et conscience, votre équipe, votre parti ne vous aide pas. Personne de votre entourage ne vous aime. Eux tous cherchent leur profit. Je vous jure. Pendant qu'il y a des choses essentielles à régler, voilà ce que votre secrétaire général est en train de dire. Suivez. Aujourd'hui, le monde doit retenir une chose. Félix Tshisekedi n'est pas combattu parce qu'il gère mal le Congo, c'est parce qu'il est Moulouba. Il est combattu seulement à cause de ses origines. C'est pourquoi je demande à toutes les organisations de sanctionner Moïse Katumbi. Il ne mérite pas de diriger le Congo. C'est que le député national de Katumbi et le député provincial de Katumbi ont développé comme discours. De tels genres de situations se sont passées ici à côté au Rwanda. Avec la radio 1000 collines, ils ont fait semblant de ne plus sanctionner leurs poulains. Ça, c'est la politique de deux poids, deux mesures. J'étais en Europe, j'observais pour voir si réellement ils vont jouer les frangers. C'est inacceptable. Félix Tshisekedi n'avait pas demandé à Dieu de le créer Kassaïen. Il n'est pas combattu puisqu'il gère mal la République démocratique du Congo. Il est combattu par Katumbi à cause de ses origines. Nous n'accepterons jamais. Nous voulons voir tous les décideurs du monde condamner Katumbi, puisque ce sont les députés de son parti ensemble. Alors, Monsieur le Président, nous sommes à 6 mois des élections. C'est avec ces genres de personnes que vous allez battre campagne. C'est avec ces genres de personnes que vous prétendez avoir un deuxième mandat. Excellence, vous êtes le père de la nation. Nous, personnellement, moi, je ne vous avais pas voté, mais vous êtes mon président. Si vous aimez le Congo, ne brillez pas un second mandat. Nous sommes plus de 110 millions de Congolais. Et une autre personne peut gérer à votre place. Vous avez fait de votre mieux. Vous avez fait de votre mieux. Laissez la place aux autres. Merci. Est-ce que c'est un commentaire? Message est passé. Nekonabiso et Albinos. Après ce conseil, na Félix Tshisekedi. Alobi na yeni. Pour que na kende na appellation peut-être net ya Zakarité. Nekonabiso ya Congolais ou. Après si na déclaration na yetopé na conseil na ya apesi na Félix Tshisekedi. C'est Congolais alobi ni. Félix Tshisekedi pesa moto moso akamba. Olakisi ba limite. Est-ce que c'est un bon conseil pour la Félix Tshisekedi? Et ça conseil au Bahati au PCT. Et ça conseil au Mbosso au PCT. Et ça conseil au ndeko na biso oyo Kabuya ko pesa ete. Et ça conseil au bateau nyonso baza pembeni na yeba ko pesa yangote. Alors je pense que c'est un très bon conseil au ya ko partager na Félix Tshisekedi pour qu'il y ait au ka esikani ni Congolais a commis pour la kotalisa ye bokamba minaye nini apesi na ba Congolais. Bande ko balandi ya ma mission TV na yaki vraiment lelo pour que na me kolobela
likambo esika oba kolinga kolobela ba journaliste o journaliste wana journal botunela ngai bosolo na tribalisme botunela nga bosembe na video moko ya bosembe mena koya na ngolobi tant bosu to kosala yango na 20h na direct na biso tant bosu to kosalela yango pelobi. Et cette vidéo là va vous interpeller tous, va vraiment nous interpeller tous. Et cause à l'important bolanda yango na koya na yango na 20h. Nazo promettre parce que na zwa ki possibilité te ya koya na yango mais na koye la bino yango. Pour que ba congolais ba mona, ba congolais ba yeba. Bisika nini Félix Tshisekedi a komema biso. Et ce qui Félix Tshisekedi a koyoka conseil ndeko na biso o Congo ekokende liboso. Soki akoyoka conseil ya ndeko o te, comment bokoki ko imaginer ndeko o lokwa o soki o dénoncer balukisi yo, soki o dénoncer ba enlever yo, soki o dénoncer ba luki siko vandaka. Bomoni Manix yenga auti kobima na ebite soki akobanda ba émission. Soki o dénoncer bazio likolo ba memi yo. Mais sengeli ozala boye pour que ozala na pouvoir. Totambola malamu parce que passer na biso et rattrapaka biso c'est une ancienne photo, c'est elle ou c'est pas elle. Oh c'est M. Kabouya quand il était mais na biso na français. Dites-moi c'est lui que tu fréquentes. Je te dirai qui tu es. Qui est M. Kabouya? Qui est M. Peter Kazali? Qui est madame? Bolivito bengi madame. Qui est madame Kabouya? Madame nan Denise Nyakerouté. Voilà. On est ensemble parce que nous aimons le Congo. Nous allons avancer. Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Bolandi, à tout à l'heure. Tolingi bino mingi, merci na bandeko na biso ba Congolais ba participer à travers ba vidéo na bango. Merci na ba vidéo nyonso botindi avar. Le pro Congo na lingi bino mingi. Soki oza na var kobosa na mama bibité. Tinda. Tant mosu yo ko sala partage, mais bato ba ekokomela bato mingi te mais soko otindelinga ekomeli bango. Na pesi bino merci parce que vous allez ba Congolais au bolingi Congo. 351 jours depuis que SCA République ezali na maboko sous contrôle na douane na biso ya ba yini ya Congo, faisons quelque chose pour que Félix Tshisekedi incompétence na ye à la kisi akende moto mosu soit remplacé à cause de la compétent pour na kozongisa Congo na mobimba na yango. Na pesi bino merci. Ma mission TV, le miroir du monde.